oyo ki mususu mo tono comme non le ko la za pasteur à lobby na za pasteur mais OK ils ont la sensité akoma docteur akoma prophète akoma pasteur akoma ba c'est programmé ils ont mabé mais auto-programmé, aussi programmé. Zamba ponyote. Zamba ponyote mogomi ponyote. Kasba tusu babara ndenge na ressenti na kati na ngai. Ebi nebi ba mi moko toki na bango, ba kaka ba frère ba abenga prophète moko na France, bandimani na ye a Jussal, bandimani a pese mbongo, ba yokani monta, abenga sindulu eye ba tubake, ba bongeli pasteur. En tout cas. Bienvenue Bandeko. Moi, changement de fréquence lelo. Par rapport à nous dans la studio, la biso mais lelo, tu as un déjeuner, moi mouké, tu dis moi attends. Parce que ils ont 5 mots différents. Tu yambi, babani, invité spécial, invité ni façon. Le quoi, il y a comprenamment bien ma race, donc donnez-moi le temps. N'engana le bakeno. Tous les ans, il a présenté nos invités dans un biso spécial à Outi Musika. Concept nabiso les deux un peu différent. De bon mon abiso tous à la table, tous au déjeuner et puis on va parler. Avant to banda, na bato ba yebi déjà longue boye bien mais na rolinga yemoko à se présenter comme ça boye ba vraiment bien na 4e émission nabiso dans les profondeurs. Comme d'habitude avec John Lando et moi-même je suis là avec notre spécial invité. Bonsoir papa, bonjour. Bonjour, bonsoir, shalom. Alléluia. Amen. Amen. On accepte surtout parce que bonsoir Zanatine Lango, bonjour Zanatine Lango, voilà. Shalom Zanatine Lango, Alléluia Zanatine Lango. Babé un fils de Dieu, Florindo. Si on explique biso fils de Dieu Florindo concept oui tu vois puis ça comment va botek oyo ba botela yo oh ça ndengini c'est possible. Merci. Et ça tout à fait normal. Nazaki inspiré dans ndengini po lelo l'air moko bimanet n'imposa kango. OK. Mais n'imposa kango n'importe qui té. Na ba oyoyo na porta ba na motema pe ba porta na motema. OK. Ba on a dit n'imposa ka bango yango. Mais et ça la mususugi o comme on na abi comme on nga pasteur Florindo. Pasteur ça comboté ou ils a combona yo. Bon toi le bateau ça pasteur. Parce que yo pesca sur le bica que non combona yo fils de Dieu Florindo. Oui si c'est que ça pasteur. Donc aux pasteur. Mais nazo kenet. OK, merci. Nazo ken. OK. Oyo ki mususu mo tono comme non le ko la za pasteur à lobby. Nazo un pasteur mais OK. Ils ont la sensité. Batuni au combona yo. Ce côté sikoyo fonctionne nga tom sana sala ba commune de pasteur. OK. Mais na ko ba na teke pasteur Florindo. Ça sensité. Est-ce que ils ont mabé pe ko bon non, wala ndi zanga. OK. Ils ont mabé wala ndi zanga. Mais na linga katete na kombisika mukamba moko po batu ba na pasteur. Et le qu'on appelle ça il est caractère pananga. Donc c'est ça quoi appellation na biso oyo tozo continue na ba question na biso na mona ki ndeko côté kuna za question. Par rapport à nene nous avons ce qu'on a question à tout na gana parce que nous plus explication par rapport à ebengeli na yo tant obandaki na ministère de la tunaki est-ce que ezalaki cop boyo kana kike nous ra to banda mouvement on a besoin ya ba moi fondation yozwa ngambo ya ki pasteur yozwa ngambo ya ki évangéliste yozwa ngambo ya kinini to ezalaki yo moko kenzamba yo yebisa yo na pesa exemple Moïse ta onza mazo benga étranger mota ya yebisa yo Moïse doit graduer nzamba yakutana kinaye ebise ki o sala boye est-ce que ezalaki bongo to ezalika moto ya chaki yo na position yende mtayebisa ki ozala pasteur alondimi yango peka na ondima otamboli tilelo ya John na lingi na corriger le bilimo ko lobby que
ntango donc bobandaki mouvement wana elobi wana parmi bato bakoposer fondement nga azalaki te nga na okuta ja fondement eza posé donc ndenge babalere moko bacofondateur ngai l'église ya Bonde Changola naza kutata parmi bacofondateur te donc niko bala kukuta déjà été eloko déjà etongami déjà eloko ate évoluer kina noté ndenge ezali sikoyo boy mais église déjà ezalaki OK ngai tango na bomuli motema ngai nazofona na province ya Kwanza Nord na chef de lieu ya province babengaka ngo dans la tendre ezali à peu près 250 quelques kilomètres là na capitale Luanda. Donc nazali koyaka chaque dimanche mais par mois ta 2 fois mais chaque fois ce qui na yé nazali kozanga mutu moko te tomi bale tonga na te toye na ye et puis tant tozonga mutu wana fois abatisa kuna na ville to elaki tozali sikoyo badimanche oyo nga nazali koya te bato nazali komema bango na église protestant moko ezalaki na kati ya ville wana. Alors chaque fois ce qui na yé nazali kozanga komema mutu te voilà bref ndenge nazali komema bato wana aucune idée église ebanda na ville wana évangéliste passé na kanison ezalaki te mpo na nga kutu pasteur wana ya protestant azalaki nde koseple te donc atianga ta diaka ngabi te nga zamba bengi makambo wana te abengi kosala sang malamu mais te nazali koloba ndenge wana nazalaki mpenza na profondeur te ya malobo nga nazalaki koloba mais ndenge kaka nazali komema bato bayaka toyo kokoma environ na ville wana nde tokendaka à peu près 30 quelques mpe 20 quelques alors fin de l'année moko tokamatani biso nyonso tu tokende na Luanda nga na liboso mpo leo batakiselaki te bazala oyengo tu Moïse bango tu bazolandanga ti tokende kolala kuna tosali veye kuna na ndenge tozongi. Alors apôtre Lutumba ntango amoni ndenge wana alobi non bokendaka susu te na église protestante donc na ndako moko ya bobandaka na ndako ndenge bozala na katikati na bino oyo aza na verset atei nsima nango bobondeli voilà ndenge nde ebandaki siko eza pete ke bapointaki nga non epai na nga toyaki neti na égalité eyaki mpenza ndenge wana. Alors soki mpe ekomi neti tokoyanga na yo moto koteya donc tozopotanaka na biso kaka modele wana. Alors bref moko mosusu kaka mateya papa no kaka bon tozotinda sikoyo musakoli na dala tando en tout cas atanga mpe lakini sengwa tozotinda musakoli na dala tando tozwi sikoyo moto akokamba biso bamwa lobi mpo ye aza koteleki Congo ntuku flori sa mpo nganaki na porte nsima na bana siko ntango babengi ndenge wana buli kutu te ata babaki flori mwaki na tie kutu ka ezalaki te acomprendre ke na yoki te mais église nyonso yoki bazozela ntango alobi mbala mibale bana papa na nga soki nayebaka mokolo wana bakobongela ngai nakende kamba nangai na ye église te kebe mpe nangai nakima eza neti lelo te motu so bangi babondile soki efalisi to paster atindi bainvitation bengi bato tout ça baya ofete na feti mbala moko te biso ba oyo kaka mpenza ke okanisaki te oyebaki mpe te olotaki mpe te mpo na nalongwa wana nakende na kati nanga nazobude mais ngongongo ndenge ebengelaki na autorité wana nakoki koregistre nango te sikoyo nazokotambola nakobude sikoyo nde nazotambola mpe malembe balobi nanga peteke yakamba bazwi patience ya kozela église wana nde wana ezalaki nanu ya manzanza ezalaki à peu près na kati fo ezala 15 mètres sur 9 sikoyo 15 mètres yozotambola malembe nakobude tiokoma kuna
wana kuna église ezobeta maboko nga biso boyeba nazolela talaka bapapier mouchoir mpe ezalaki mwa mpasi mouchoir mpe le moko ozalanga miyoyo mpe nobeti boye ntango ozolela wana sikoyo soki nako sote kaka na oyo nabakisa mpe question ya likolo eza ke ozolela parce que osepeli honneur parce que bato mosusu bazalaka ntango bazobonda bango pasteur évangéliste bamoni ke bamati grade atiki poste ya mondimi oyo eza poste ya base amati grade akomi mwa mutu epakolami emati mwana papa nayebi te soki oyoki nga bien ke nazokokende nazobude donc kobude wana elingo batie ke nasepelaki te okaki nalobi ke soki nayebaka ndelenga oyo église te mbelakima mpe église osepelaki te poani parce que non parce que namonaki omati grade non mais namonaki eza mosala na ngai te namonaki mpe mpe ya mibali namonaki mpe ke nakoka te eloko ya liboso mpe namonaki mpenza nakoka te mpe nakokosala yango te ozomona mais nakoki koregistre te na ebengeli wana mais mpo nini ya liboso ntango balingaka comme so diakre oregistraki obakisa poste mite wana moto yanga komisanga diakre wana nani nayebi ye te parce que ondimaki te parce que oyebaki te non soki nabi nayebi ye te elingi oloba niki esambeli na bango na oyo ngai epai nabengamaki ezaki opposé donc ezalaki bisika mozokima no kaka mpona kaka dimanche elekela bino kaka wana alors bref ntango nake babondeli nga mbamo babi funa zonga epai naso babi te kozonga soki fanda wana nafoni wana liboso babi na protocole bazwa bible na ngai omoni ntango église esili na landi na ndako nabi papa ti nga naza na capacité oyo te nayebaki niveau oyo nga nazalaki alobi omoni olobi bien nzambe alingaka bato oyo bamonaki te bakoki te ye nde akokokisa nabukani voilà donc kobengama na ngai nde ezalaki bongo eza nde neti lelo ozosombela paster biloko eli osombela ndenge lilobi elobi mais ozokoflate ye mpo apeso poste. Bon, moi je pense que osombelaki nde Saint-Esprit ba âme L'esco Saint-Esprit. Parce que chaque fois. On va donner ma âme. On va donner ma âme. On va donner ma âme. Nasombela ki était meilleur que Saint-Esprit de moto. Ala ko sala nde musala na ye. Musala na. Ngana sakina kaka instrument mo ka kete azoko ko utiliser. Voilà à peu près. C'est que l'idée de moto oyebi likabuni so yo mutali ko sa l'ensemble. Ok? Et ya kate pour na babondeli yo. Non. Mudi musantu tango akota kati na mutaya kana likabu. Problème yelite tango zo umela na kokola. Kokola wana ndi mutu ekosala nite ebi misale eloko eza na kati nde libanda. Elingo loba ete na kati ya 5 ministères. Tango soko zali moko nango ekobanda ko fonctionner avant kutu babondela yo. Parce que ça déjà katinayo. Voilà des fonctionnaires. So na ngoto na pe tant que surtout na mikolo o dozanango ndenge to bibe ba monsieur so ba commencer ba pasteur ba sali fête ba bengi si ba to batindi ba invité. Ce qui ko expliquer biso par rapport à expérience na mo concept du Ancien Testament. Tete wala que ça ngate quelque chose ali ke qui est mosali eza est-ce que eza fardeau. Est-ce que eza nzamba monike yo sedete na yo eleki ya bato yo matalikolo la kisa bango eza esclavagiste que zwa mukumba ya bato na mapeka na yo eza nini kozala mosali oyo ndenge biso ba na linga la mosali soit pasteur évangéliste docteur bishop archbishop ya John nzambe basala ka ete ye mo kasala comme ça Bible le biso kinza babateli te babateli babatela pamba soka salite basali basala ka pamba soka le bité balobi balobaka pamba moi soki mutebi ke na sala nzambe oui eza solo mais azala pe katina yo soka za katina yo yende mutazo sala ne musala naye voilà ozomo mais oyebaka keloko moko omoni na 5 ministères. Tout ça, il y a 3 catégories. 4 à 5 ministères. Première catégorie, autoprogrammé.
Bâtiment va se programmer comme apôtre, comme docteur, comme prophète, comme pasteur, va se programmer. Mais auto-programmé, aussi programmé. Zamba ponyo te. Zamba ponyo te moromi ponyo. Kasi ba tusu babara ndenge na senti na kati na ngai. On dirait comme appelle mon sous azo appuyer passer na église, il y a comme un pasteur, comme un leader parce qu'on sentit que Nzamba zo bengi na kati mutema na yo. Ngal ko le sami la ngati na monde ko na ko bate. Mais ngana nika expliquer les trois catégories wan. Siko yo mo konde muto okuluka catégorie ne ko cha muto ndengwan. Parce que muto yo mo aussi programmé. Et ça n'est du président a bêti coup d'état assez programmé. Normalement à sa légitimité. Aza choisi te. Osomo no siko. Yemo kami. Siko na domine ministère basé belé. Mais problème est dernier. Aza l'église, aza batu ba croire kanaye, ata soki yemo kami yeba auto programmé, yo po yebi yango. Mais Luka kimia naye. Mais siko yango na ina compléter pe question na Tonito Loba. C'est vrai, on s'est autoprogrammé wana ndingo lobi. On s'est autoprogrammé. On s'est autoprogrammé ndingo lobi, hein. C'est quoi le problème des années? Né John à lobby. Donc, yo au sambeli, au fandi na makolo nzambe, au sentir katina yo, que aux en appel, ya aux la pasteur, apôtre, tout ça. Mais, l'ensemble, si vous allez, quand dans le leader a échappé, ou bien leader a coupé ça, espace, ou ndenge oza convaincu avec Saint-Esprit que non, on a vraiment des nazabou, je me sens que non, nako est vrai, na état haut. C'est que ce qui est arrivé bongo, et qui a le bon d'accord, le quoi leader a coupé ça, rapport, tout ça likamwa et salima bongo. Donc ça veut dire, il y avait un frère, à une église, à Oumeni na kati ya Lingomba, mais à sentir que non, il faut comment Moussali, mais Bachaka est caté. Mais il faut arriver que non, il y a un apôtre, moi, quoi, outil quelque part. Tant où il y a yé, balamoko, bango, basu, babimi, na bango, na église, wana, basali, l'église, na bango, apôtre, na proclamé pasteur. Sikoyo. Eza mabe, to, eza malam. Eza tere moko boye, na koko répondre, na kote que eza mabe, to, eza malam. Pour nani, tant où il y a zo sentir, na sentiment. Et un jour, tu es mouillé, on a notre yébité. Mais il y a un lobby. Parce que nous autres, tu peux ça là. En viaga. Alors, comme c'est quoi? On peut s'en amener à l'autre, l'élo. On a peu que l'autre, on a forcé l'autre. So, canisi na mingi. Ah, na tika na makanisi, on a monté on a peine à l'autre. Ce qu'on a bien gagné. Et ça, d'autres, il y a bien, ou bien d'autres, moko, on a provoqué. Ah, donc, il y a un habitude, il y a un répondre, il y a un lobby. Mais à ce sentir, on a sentiment. À Tindami, Nanini. Et puis, il y a mis balé. Ce que vous n'êtes pas dans Zambie, attention que tu local. Donc, vous êtes dans Zambie. Parce que ce que vous n'êtes pas dans Zambie, vous êtes local. Vous êtes dans Zambie. Mais si vous êtes dans Zambie, vous êtes dans Zambie. Est-ce que nous continuons là? Répondre à la question. Non. Non, na première catégorie. Oh, première catégorie, ok. Pas auto-programmé. Deuxième catégorie. Oyo batia bango. Na lobi ke batia bango. Okolo ba akasiyope. Batia kiyote. Ok. Landanga siko très bien. Montenga mo jena minobili yango. Eli bo poser la question. Oyo batia bango donc eli mo ba ke créer couloir moko boye en fait bâti ayi couloir on ça attend soupini akabina passer trop donc à somba kaye indirectement ou bien à yebi faiblesse naye quand tu peux monter mon père akabaka na yete pour natine te bâti ayi mais passer sikoyo ou bien mon cambito leader mon ni comment tu vas passer ton leader et comment qu'il ne touche pas mes rois talent. Donc on s'en a wana kutu déjà yango na mikomela so tali yango to fandeli donc so tali kutu yango na ba verser na c'est donc ma place wana ato dana ngade mna bimisha de bomba wale za mamuna ngana utula mais ngana ba kiteke yo eza makamuna yo eza ba terme ko glissante. OK alors
au moins tant que je peux y azopesa ngote na posa wana mais sikoyo leader amoni oyo pour nakanga il faut na pese poste moko donc dans ça donateur donc de quoi azako azani na likabu wana sikoyo likabu wana tesu za pe nzambe mais sikoyo leader alingi sikoyo te atika lande akomane yayi akamati ya pesi sikoyo nete poste mo mususu azoko sala yango po leader gatayeka afin que voilà asomba leader influencer ozomon wona babenga batia bongo sekotia ozomon azapi une église yemuka yebi na yebi nebi ba mimoko toki na bango bakaka ba frère pas abenga prophète moko na France bandimani na ye a Jussal bandimani apese mbongo ba yokani monta abenga sindulu eye batu bake ba bongeli pasteur tokenda biso toyebi kaka ke babengisi nino tokenda toyeka pa babongeli pasteur donc yemuka sa conseil te awa wende na sombi yango se kosomba ye mpe mutu aye oyo azwi mbongo ayebi bien ke oyo nde na tekili se koteka awa nalingi koloba nanga te photo vrai mais nazoloba kaka te deuxième catégorie troisième catégorie babenga bango makabo na nzambe badon de Dieu nzambe atie apesi likabo epai ya bato voilà ce que les trois catégories wana baza na l'église baza na bandimi soki yo lingi na yo kondima te biko ba tse kotia kutu na kotia mususu kama tasu muna groupe moko bo surtout awa na poto bo kuteni moki bandimi papa bo bandi siko likambo bo bika to moni ki yo ndi to za leader na biso bo bandi pe ekepe évoluer mo yemuka yebike awa na groupe ne ba tia kingai mo mususu pe aselaki ndenge po influencer qui était pour nande ba pour naïe donc conscience ya mutu eyebi mais problème yali ke à cause de la porte à cause de la pasteur à cause de la nino soki yo oli ko benga yete ça na batu bazo ko croire naïe mais problème bible lobi luka kimia na mutu nyoso to atani yebi na moza auto programmer to ba chayo na sana posa ozala kimia nayo na ko benga na yo na l'appellation yo lingi yango na te mutu ko biso vrai tout y a un type comme ça faux. Voilà à peu près dans les trois catégories. Donc peut-être toi citer la question Anna, n'a habité se poser la question. Pour toi citer la question Anna, de quoi tu as obéi ta main solo ya autoproclamé. Tu banda qui na combo ya ba. Est-ce que appellation ya kobenga mutu pasteur, to kobenga mutu na combo na ye. Et ça ko manquer mutu respect comme étant titre spécial. To eza ndo betela so lobby yo babenga yo fils de Dieu parce que yo moko dimi babenga fils de Dieu premièrement parce que tu es le fils de Dieu des pasteurs ezo ya après ko awa to dans un problème ya ce qui m'a pesi au combo net combo nous a fleuri aux en titre ya pasteur et que au kutani na bat bazo benga fleuri le babenga pasteur comme étant titre babenga fleuri ou bien batu basali concept ya émission au lieu ba attribuer na titre na yo mais bazo na titre na yo ya ki pasteur mais to so benga ka directement monsieur Flori ou bien papa Flori ou bien ndenge nyoso to longo na biso na titre na yo ki pasteur eza mabe ko benga mutu na kombo na ye to il faut ka to attribuer ki pasteur pour to peso yo poids ou esengeli je dépend de l'éducation spirituelle dans un non mais bien sûr parce que mutu ça dans éducation spirituel oh ils ont moins différent parce que par rapport avec l'église mais ce que par rapport bibliquement ok est-ce que ils ont manque de considération ceux qui n'a lobby ceux qui n'a à quel âge toujours être solo to lobby ou passer Flori ndeko Flori ou bien papa Flori ou bien to lobby monsieur Flori ou le tolo ba pasteur Flori na ko répondre on ndenge mibali na répondre netinga et là comment changer zati omoni wana ngai ok sikoyo soki toke na mutu ndenge motuni on le que ezoko dépendre ye moko est-ce que azozwa ndenge nini so même ko benga ndeko azoko minimiser ki ndeko ndenge nini est-ce que so comprendre l'écriture pourquoi sikoyo to tuni question non financier c'est là na yebi ndenge nini bokendaka ok c'est ça ko kena modèle wana te ndenge nini bokendaka alors sikoyo ezo dépendre mais problème ezali bo soki bitu ke pene écriture babini nike
bon pesa bango ba double honneur. Donc et moi écoute ça peut moi parmi il y a beaucoup moana au Bible le bini que bazo mériter pe ba double honneur. Mais en tout cas ils ont dépendre de pesa monde. Et ça peut m'abêter et ça ne peut malamu mais tout dépend de pourquoi zo ko boudele a zo boudele appellation musu sa lingaka parce que honneur est le coup ou est respect. Mais tant que je le bas double honneur et ça parmi la bisika où ils avaient respect mutu ko respecter est-ce que et là on est ça peut honorer. Il y a parce que tout ça double honneur. Non, tu n'as parce que la définition est différente. Le kumu n'a honneur. Mais Bible lobby double honneur. Le kumu n'a respect, honneur n'a respect. Pardon, parce que le kumu n'a respect. Oui. Il y a tant que ça honneur parce que Bible to honorer ba parents na biso. Non tant que ça honneur. To ba le kumu toujours ba respect. Non, ba commis honneur, respect. Zangana bon c'est là. Biso to yambio. Oui. Aux en appellation, il y a fils de Dieu. Oui. Aux a pasteur na attribution na yo. Oui. Aux comprend to yambio, to zo benga papa Flori, to zo benga fils de Dieu. Oui. Aux comprend to péché honneur. Oui. Tozuyo to ndenge nyonso donc tozo biso par rapport ya ndenge biso tozo mona tozo pesa honneur. Parce que ça veut dire que le quoi tozo bengo pasteur te to manquer au respect honneur to ezama to eza double honneur to le double honneur. La question a répondu que on to et pour formuler question. Mais parce que bino netinga et je change le en général bibliquement mais c'est bibliquement Bible l'opinion que ba oyoyo bazoko lisa bino liloba bazoko mériter bazwa double honneur mon double honneur ngai te mutu nazoloba yango eza nde écriture nde mutu lobi yango siko double honneur wana ezoko pesa mana liboso na lolenge nini est-ce que soko bamiko bengo frère balongoli honneur na yo non au monde yango donc ni ko zoete contexte mutu azoko tila yango ndi mutu azotila na contexte mo mabe tina moete azoko bundisa nde elobili wana osomo yango na lobili ke mais mutu oyo ko respecter mais mutu on a déjà ozo tchedi na bisika na ye parce que so na zo ko respecter te et le monde ni kepe na ko ko honorer te parce que na zo ko respecter te osomo. Par rapport à honneur, ceux qui n'ont pas chuté, ceux qui n'ont pas parce que vous avez place bien pour que nous prenions l'amour. Tant que tu as honneur, ceux qui sont on appelle cet exemple, moi, c'est l'anzal moro pasteur moro. Et comme évident, tout le monde a commencé à la gaffe. Que étant bolinaïe penza, ils ont la qui s'appelle qui est, ils ont contre base écriture, mais il y a un monde qui a bien, a aussi la publicité. Ceux qui sont bisous fandi. To beti l'histoire yango, to le beli yango, to tcheba commentaire par rapport à makambazo sala. Est-ce que on les a toujours si c'est bon déshonoré. Toujours déshonoré. Toujours le quoi lobby. Eza na lingi bon na lingi to comprendre bien. Comme étant ba chrétien, to le baté que non parce que ba païen bazana bango na bazana bango. Toujours ba chrétien. Yeah, so ba comme étant ba chrétien, denga tuni question. Donc tout le monde a une évidence il y a musala nzambe o abungi donc musala nzambe abungi toko ba te abungi ndenge biso nyonso tozomona communauté mobimbe zomona ke non moto yo penza azalaki awa mais ndenge azokendele akomokende na gauche azalaki na droite akomokende na gauche. Est-ce que ce qui n'est tout fandi il faut qu'à honorer peut-être n'habite eza il faut qu'à qu'est-ce que je peux dire tout ça la samba tout le monde a été tout le bela makambo zo monate tout betali solo est-ce qu'il faut qu'à quoi attribuer bon le quoi tout betali solo même si berger na ça le quoi tout betali solo naie il faut qu'à tout le bon muto il faut to pesa ka attribution naie le quoi tout benga même chose na combo naie eza normal eza que tout betali banda to eza na ndenga normal naie peut-être to comprendre question c'est ça.
Maintenant, il y a 3 catégories de Nzambe. Si vous avez Nzambe, il y a 3 catégories. Vous ciblez les papa, tu habites biso tu as une église, tu as bazar basali. Mais voilà, alors comment ça qui m'a coûté au bâtiment surtout. Raison pour laquelle non, comment tu as bâtiment sur ça qui m'a raison pour laquelle Nathalie Chou était dans la 3 catégories. Fils de peut-être que c'est tout n'a bien terre. Ah oui, bon ça. Toujours battre que toujours ça la conclusion que ba pasteur ne se base en ngimo. Toujours bon dire. Toujours le bas tant que na par exemple bisolé to zabwe toyoki ke mosali moko boye azo sala ba bêtise toyebi ke fils de olobi ke mosali yemo nzambe yemo mtasala mais la chrétien na biso ndenge to koli ba benga ba pasteur ba sali biso benga biso bandimi parce que ça ba pasteur te ba benga ba sali soki siko to moni moko azo gafé na façon a komi ko sala biloko e sengeli ko sala bibliquement est-ce que tombe tango kara le coup la toujours mon aïlo côté parce que bat monsieur bala bande baba touche pas mes wende so mes wende touche pas mes wende na kuna kasi mo côté la on bala moko mais ça toujours mon banzi tozo ko tuna et loko ezana kati na question na biso ezali tant qu'azo sala ba bêtise wana est-ce que ezaka ka touche pas mes wende tikaye na ba bêtise na e o na on peut exemple ngana ndeko na to sala ba mission surtout tout le monde passe moi à la gaffe à la gaffe na kada communauté trop fan de lango trop le belango trop ça la analyse trop le baté que oh té azabodo trop ça la analyse par rapport à Kamazo ba pe Kamazo ça ce qui est ali bibliquement correct tout ali bibliquement correcté parce que ba bisu ba le baké non besoin na droit ça la bonté tikae bo continuer comme Makamnabino oh bo ça la wana bo ko ça ba ça la nzambete. Mais mon seul nzambango a koti buzo bana kata bible o ezo me bat mususu libanda biso to beta mon kara ya John liboso fo yebana note faut que yebana définir musali na nzambe déjà il connaît que biso to za bandimi bango baza basali na nzambe eza ignorance tango yo omona ki biso do bandimi bango ne ba basali na nzambe to tango batu bazwa kango ke biso za bandimi bango baza basali na nzambe. Mais c'est ignorance. La question est nani mundimi, nani musali nanzambe. C'est biso de l'accès bango. Mais oui. Ah, c'est dit. Oui, il y a l'accès. En tout cas, quand on va pas manquer quand on va faire la bise, ce qu'on est tout relaxé bango. Mais tout justement, lui, il faut que ça, comment peut s'enzambe merci pour les médias. Au moins maté biso toté yaka. Soit disant que ça maté ya vrai. Oh, il y a Facebook, ça m'a bé. Oh, il y a Facebook, la seconde, éteindre Mukili Mubimba. Au moins, il y a des moutounis liwana. Ils ont déjà battu mon co, oyoyo. Bazana na ignorance. Donc, il y a les cambo, oh, il y a tout salawana. Il y a ma bé. Ata yopi ozobe na mundimi. Sope moko salawana, ils allaient ma bé. Ils ont caractère pour naïe. Donc, d'un côté, on a égalité, distinction, égalité. Mais bon, Bango, banani. Par rapport au débat, c'est la catégorie nini. Tu habité mais si tu habité, on des catégories. Tu na bango, tu habité parce que sur les abons, c'est-à-dire, Moussa Lignos, tu écoutes une photo fan, ça y est, et ça ou tawapi, dispersion des années. Mais voilà, problème, c'est on dit que Moussa Lignos surtout. Et c'est le sens, mon côté pas. Ce qui ont eu connaissance, on regarde déjà que, oh yo yo, à ça la catégorie, et ça normal, ça l'est. Et ça te pose, c'est-à-dire, pour tu dois passer. Ce que vous comprenez la catégorie, au côté de la Géwana. Au côté de la Géwana. Parce que comme vous ne touchez pas mes rois. Et ce que le contexte ligne. Quand je l'ai dit, on va que bazuli bango kaka pona bango bateyaka. Siko au moins problème tous en envoie zani. Ouais. Ba loin de Dieu. Otobengi ba loin ba serviteur. Waouh. Bisoté. Non, on a bien. Otobengi ba serviteur. Parce que tu es bien que otobengi ba serviteur ba barano ba na ba ministère na bango ba patre ba tout ça. Bango soki neti geno bango débattre rabiso soki ba moni frère asali lisomo sœur asali lisomo bazote ya bato bengeli boso église bozo reprocher parce que soki commune tourna bango banani baza na place ya ko
yako lobela bango parce que c'est comme si na biso bandimi tozara na droite, c'est comme si na biso bandimi tout ce que ba leader na biso balobaka ya lelo et comment que non to comme na oui amen problème en comment oui amen donc ça veut dire que non to sakaka donc to sakaka liboso nde to beta liso to bi ke bandimi abere bazaki so batei kado utoloba na sepene lo comment ko lobi ke non donc yo tuni question lobi ke non est-ce que toko bando kutana batu poto tuna bango ke non yo za na dispensation nini yo za na nini alobi na biso ga bina yo moko non il faut osala na connaissance il faut yeba connaissance pour yeba ko déterminer na mais ce que biso bandimi na biso alelo toza na problème ya kokoma toza vraiment dans la bible toza biso na bolembu sikoyo lokola na bolembu na biso wana ba pasteur pe bazwa biso déjà pe na baje ke non moi ndete auto va me toucher pas mais ouais ceux qui a ça l'erreur il y a un droit peut-être va toucher ou bien ceux qui a un droit est-ce que mon dit mais un droit ouais c'est que non pasteur au sali mabe koto yo em suso ke nango boy koto za nango boy ou soit ceux qui net bandimi bazana droit koto na bango ba question teto ya ko reprocher bango nanya za na place il y a bien où il faut à reprocher encadrer ou bien pasteur na bino non papa dans la kila yes pas to kota na fond ouais elingo no bani